Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Où va le monde, la famille Mokili Mawate? Le monde est tellement rempli de la méchanceté. Le monde d'aujourd'hui, Bande Konanga, Makambwa Somo, une triste nouvelle, une triste réalité et surtout pour la communauté congolaise. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici encore cette fois-ci avec une triste nouvelle et pourquoi pas une triste réalité. La famille, réveillez-vous. L'homme que vous voyez ici en chapeau, l'homme ici, autrement dit le bogard, Mobala Kitoko, Obalobaka surtout. Cet homme a tué sa femme. À cause de quoi? Une longue histoire. Alors, non, senga na bino bandeko, bolanda émission na biso jusqu'à la fin. Là, vous allez bien comprendre l'histoire. Alors, avant de commencer avec notre histoire de cet après-midi, na kolingana nous na sensibiliser batutu, na encourager batutu. Si c'est la toute première fois, Yakoko dans la chaîne Abisso, en tout cas, je vous prierai surtout par l'amour de Dieu de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, la famille, ça nous fera énormément du bien. Comme d'habitude, la famille, en tout cas, je vous prierai surtout de prendre vos chaises. Wana botie moi mai pembeni, moi jus ezangate, moi sucré nabino ezangate. Mettez aussi quelque chose à manger. Ezalaka bien de l'autre côté, vous mangez, de l'autre côté, bon, mais là, de l'autre côté, puis vous suivez Étoiline Inès TV, surtout na système moko y a bien makasi. Triste nouvelle, la famille pour la communauté congolaise. Batu o mibale boumona, batu o misato, pas mibale. 3 personnes. Là, nous voyons le papa, nous voyons la maman et l'enfant. Tous les 3 personnes ici sont des Congolais. Bandeko. Cette jeune femme, belle surtout dame, une belle dame, hein, elle est belle. Elle était belle parce qu'elle n'est plus. Bandeko, elle vivait donc avec sa famille au pays. Siko yo nako vivre na famille na ye et ko sala que abando bima na le messier ici au milieu. Babando bima na bango bazalaki kandenge zalaka copain copine. Donc babando vivre na bango bongo. Et après quelque temps et simba ki nango te baye ko kabwana. Alors la fille s'est décida de voyager. Asengi pe famille na bango comme d'habitude moi na nyonso soki aliki peza kende poto asolola kana famille na bango ayebisi ba famille na bango ba idée oyo alingi ya sala na poto. C'est ainsi que sa famille aussi était d'accord. Famille na bango ba ekotinda ye wapi na Canada. Tango komi Canada, elle s'est trouvé un travail, elle bossait tellement dur jusqu'à ce qu'elle s'était dit non. Il faut sikoyo na bala. Mais bolingo na nyonso ezaki pa mobali oyo. Na mibali o nyonso babando landa ye. En tout cas, abando linga bango te. Ye pona ye bolingo na ye ezalaki kaka epa ya mobali. Elle se disait toujours que non, je suis toujours amoureuse de mon ex. Alors comme nga naza déjà na Canada, na koki ko bengisa pe ex nanga comme ça ayato bala na biso to sala vie na biso.
ayaki ko consulter même ses amis l'avaient encouragé que non, comme olingaka ye parce que libala ezalaka bien obala na mutu openza olingi. Comme ozalaka na bolingo ya ex na yo, solola nanu na ye oyeba si il est encore libre, là bokozongana. Mais s'il est occupé, en tout cas, là tu seras obligé de te chercher un autre mec. Bandeko. Ayeko consulter son ex petite amie et son ex petite amie a dit que non, je suis nanga libre, nazana mutute. C'est ainsi que ayeko sala ba démarche nyonso kandenge zalaka. Petite amie na ye abimikin ale balamoko ake wapi Canada. Na kota Canada au début là, en tout cas tout s'est passé bien. Bolingo ezongaki, l'homme respectait sa femme dans makam nyonso e bando tambola nango kitoko. Au fur et à mesure du temps bandeko kandenge zalaka, ale mobali akomi ko solola na téléphone na ex na ye. Donc tango la fille abando tuna ye pona makambo ya soki aza libre to ndenge nini, l'homme en question akosaki na ye ke aza libre nzoka azaki na mwasi mosusu. Bandeko tango akomi na la fille makambo nyonso ekomi nango kitoko. C'est ainsi que mobali akomi ko changer, akomi ko solola na ex na ye ya kala, ex oyo atikaki na kine. Et du coup, moi si akomi ko remarquer toza basi, ce que moni moi ça ne va pas avec ton mec, ton mari, ton monsieur, facilement tu peux détecter. Akomi ko mona mobali akobi mingi na téléphone. Mingi ko solola ka ba air tardive. Bon, moi si akomi ko tuna, bon chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi même? Bandeko, mobali olobaka ke non, problème ezate boy. Et le pur ati kata makambo na ye wana ya ex na ye ya kino o babando bima na telefone, akomi sikoyo kolinga basi misusu, akomi kozonga penda ko ba heure moko tardive. Mwasi ameka koloba bongo, mobala siliki atomboki. Mwasi ameka koloba bongo, mobala akobeta pas possible, tellement que la fille était totalement folle, surtout amoureuse de son homme. Bandeko, malgré ma bêta wana nyonso, tout ce que l'homme faisait, tout ce que l'homme l'a tapé là, donc ye moi si abando moni lo côté ye abando kowele la ka bolingo na ya lobika onde mobali nanga. Bandeko na kobota babotaki yango bongo na bébé wana mobala komaki ko beta jusqu'à ce que un jour mobali a bétaillé. En tout cas bandeko eko benga tina famille na ye, famille na ye ba ye ba lobi na ye que non, tu dois quitter ce mariage. Bandeko nanga, tellement que la fille était amoureuse, après quelque temps bazonga ni lisusu na kozonga na wana mwasi abelaki siko il fallait akota na ba opération, basale ba opération ya ba kyste. Bandeko basali epe bien ba opération, il faut azonga siko ndako, azongi ka 2 jours na ozonga ndako. Et puis mobali ake musala, tango ake musala ake ko bima na copine na ye, atiki mwasi na ndako. Tango eko zonga ba butu makasi, mwasi ameki kolobaka boye na pota ya ba kisto basala ki ba opération, mobali a beti de ko beta wana mbala moko mwasi akoyaki. Ba mema mwasi boye na hôpital, ezalaki déjà trop tard, mwasi akufaki. Donc des histoires ya bandeko na biso ya ba congolais. Bandeko nanga histoire oyo esalaki nga pasi pas possible na motema. Yango na eko éveiller basi mosusu. Soki oza na relation déjà dès le départ, oza déjà na mutu oyo aobetaka yo sans pitié. En tout cas, omilongola sokola maboko, parce que mariage échangeaka mutu te. Mariage soki mutu ozaki na bizaleli mabe ya kobetaka yo dans les fiançailles. Donc rassure-toi que dans les mariages là, ça sera dur même. Aobanande kobeta na kobeta, parce que tant des hommes aujourd'hui babangaka. Ceux qui vous êtes dans des fiançailles, peut-être au moins ata ceux qui mobali azaka na habitude wana obeta beta moni
aza na mwa ba réserve omona na ndako ya libala nde penza alakisi elongi na ye amilakisi. C'est comme ça. Alors chère maman, chère femme, chère jeune fille, ceux qui ont déjà une relation de le départ, tout le début déjà, l'homme te gifle, l'homme te tape. En tout cas, sokola maboko. So omi sokola na yo lobika na yo simba lisusu te. Donc yango histoire ya ndeko na biso akufaka bongo atika mwana na ye moko ya mwasi bandeko nanga eosala pasi makasi me na minute oyo ndeko na biso mobali bakanga ye azane na prison na minute oyo. Bandeko, histoire esala kinga pasi, raison pour laquelle je m'étais dit que non, je ne peux pas rester avec cette histoire seule. Ça sera mieux naïe tout ça, moi partage surtout sur notre chaîne YouTube pour que esungape batumosusu, surtout na ba jeune fille o ba se retrouva na ba relation moko boyi. Ba obetaka yo déjà donc oyeba ke ngape soki na zoyoka te na aussi la ka bongo. Wana moi partage na biso ya muke oyo tolingaki to partager na bino lelo. En tout cas tokomi na biso na suka. Mais avant de clôturer, j'aimerais d'abord saluer une personne tellement très chère, Linda Bukulu Bambo Tenayo place nyonso Olanda biso. En tout cas la famille, bye bye et